Merci bana nzambe zanga lisusu se ya Maria na yele pona baki na video na saki liboso comme na se ya Maria na sala ki ba video mi ba liboso pona ko passer message enlèvement pour Yesu kusumasi azozonga pe deuxième vidéo na sala ki pona ya Saint-Esprit komeka ko expliquer na nazali Saint-Esprit pe azali koloba na biso telelo o ezali troisième vidéo na nga nazo sala o Yesu kusumasi amemaki na kati na église l'église dédiée salle église ya nzambe eza na mbindo na kati po na loba bongo parce que na kolinga to partager ba message na zwaki ezalaki ba message eza 3 messages naza pasteur te nazali simple moto nazali simple sœur mwasi pe mama ya bana na 2013 bondo bolimbisa nga ba message na zwaki ya mwa kala penza na komisi ko na tambo na bimisa nyonso to parce que bien na kozala juger ngai moko na koko bomba mote me na partager quand pe na bande ko mususu message ezali misatu na kati na message ko note lekanaki na 2013 na ba mois différents ya liboso ezalaki nyonso to nazoloba ezaki na kati na ndoto me na bandoto na ngai yango na lotaka na mona apesi se pasaka lokola physiquement pour ceux qui na loti yango et affecta nga na monde spirituel la spiritualité na ngai pe affecta ngai na physique boy à chaque fois nazwaka bongo na esaka mobala ngai bina mona ondire Yesu abimaka na ngai abimisaka ngai mais na sambelaka mukomsusu na lali boy o ndoto liboso na partager na bino bana nzambe bo pesa attention makasi soki nzambe bandi koloba na biso bato toza ba pasteur te soki Yesu bandi ko se révéler na biso toza ba pasteur te tozali ba prophète te toza ba tupamba na banda ko boye parce que ezali mawa pe pasi ezali pe soni Yesu amona ki moyen te akomi ko se révéler makambo epa na biso ngamoko pe na tikala komona ngona na Bible te mais ya liboso to tika to ke na ndoto oyo na mona ki liboso mukolo moko bona la koza li livre na nga na komaka ba message na ba message belé na kati na livre na nga oyo ezaka ka message o te na ba message belé na komaka na kati ya livre na nga osoki na loti na message pa ya nkolo na komaka pe ba ndoto no na lota ka esale maka makamno to na zwaka ba message ko kisa maka pe esale maka siko na ke na ndoto aliboso na lina partager na bino pe sa pe attention na bino ba na nzambe eza malamu to ka makambo to ba komi se positionner to ba komi tamba na kati na se na moyo ndoto aliboso mo konsus na lali boy na moni Yesu Kristo Masia mais comment na mona ki na misu te ngai net na expérience wana mingi ngai moko na sina yeba ke no ezali Jésus mutaye kozwa ngai na lali mo konsus na se retrouver na kati na église mais na kati na église mingi bat na mona ki ezaki ba mama ebele bavandi na kati église place pasteur azalaka Yesu atelemisi nga liboso place pasteur azalaka na place ya tar sikolera atelemisi nga na yewa nazana sima na nazana sima na ngeza Jésus donc nazo ko se sentir so telemi na moto zo se sentir na moto ke boza kole ba telemi na sima na nga liboso na place pasteur ateyaka azo yebisa nga azo benga nga bina nga fungola misu malamu est-ce que ozo mona na bina zo mona ozo mona nga na bina mona abe moni o batmeto avana kati na église oyo tala ba malamu nazo bien nazo tala ba malamu nazo mona abi batu nyonso tu eza pasi pe mawa mingi biso batu soko na kati na église abi moni batu nyonso bavana kati na église yo makambo na komaki yango bato baza na kotonga kati na bango baza na kofinga kati na bango baza na koyina na kati na bango baza na lokuta baza na kindumba pe baza ba hypocrite tande bakati bavana kati église esalaki ngai mawa esalaki nga pasi o ndoto aliboso na yebaki te ke makambo ekomama na Bible to kesi ko na ndoto mibale ko mimanga mkosele kesi ko ba mo eleki ba mo ayo ko mimanga siko na kati na église mosusu wana église na bike noto moni za église penza boye mais ko tsanga na kati église wana ta miminga siko na sima église alobi na ngozo mona na bina zo mona nini bande ko na na moni nini na sima église na mabele tala ebele ba préservatif ebele soki tobi totala banani bastiliza ba préservatif wana ezali ba papa bato ba utiliser ba préservatif donc bato baza na kati bazoke na kati na église baza na kotonga baza na kofinga mais okomona église ezali plein mais pour na kati bato ba na église wana na kanza ba santo baza ebele te soki Yesu Kristo Masia atiki lola bandiko ya ko se révéler makambo pa na biso ngai mutu pamba boye
pe na bato mosusu pamba na kati ba message Yesu azolobela ngo bato ebele eza passe pe mawa bokomona chaque dimanche na kati na sena moyo awa bato bazoke na kati église mpona kotondisa église koyoka loba na Nzambe mais na réalité bazokende kotia kotondisa kaka baba na kati na bato wana nyonso tu baza na kofinga ba hypocrite bato wana basolaka te na bandeko na bango na bavoisin bata basolaka te na baninga na bata mosusu aye na kati na église na ntongo wana me atiki mobali na ndako akanga mobali na ennemi akanga mwana nkasi na ennemi be mwana moko avandaka na akanga ennemi be mwana na ya mosala akanga ennemi be patron na ya akanga ennemi eza pa soki tokokendaka na église na bacomportement bongo Yesu amonaka motema na biso bana Nzambe nazosenga bino pardon Yesu azomona nyonso tu bokende kona église de komilakisa keno soko sombaki mu eloko moko lati na nakena mo église non on si longtemps koza na kati na kotonga kati na yo kofinga koyina kindumba lokuta kati na yo hypocrisie kati na yo eza mawa Nzamba yebi mitema na biso Nzamba azali komona kati na biso ebino pe bapapa oya place ya kotonga kofinga koyina na mingi na kati église na mona kezalaki biso ba mama ebele kati na bango esalaki makolo ba Yesu banda koloba na ngai tala malamu bato baza ozo se sentir que no aza na pasi na kati na motema na ye ndenge azoyebisa ngai pe esalaki nga pasi deuxième église ya komema ngai eza mawa pe mpona batata wana lobi mingi eza mpona bapapa bandeko mibali bafrère na bapaster nyonso te inclure na kati bapréservatif donc batata bazokende na kati na église matiki na kindumba te baza na basi na bandako baza na baengagement na bandako oyo na basere na basi na bandako me bazokende na église bafrère bayembaka bachanteur banani bapaster baprofete babengi oyo ezali bagrade bango moko bamilatisi me baza na kati na kindumba eza ondire bazosukola libanda me na kati na bango eza na salite amen Nzambe azwa lokumu na kanisa lisese oyo eza na kati na bible oyo bana babanda kosukola na Israel banda kosukola bapotie libanda me na kati na ngo kuna etondamaki na masumu na kati na bango eza pe neti biso lelo na kati na bana na Nzambe ekoleka na lisusu après ça troisième ndoto kaka le même année na 2013 wana troisième ndoto Yesu susu aye komema ngai na se sentir que non aza na ngai aye kozwa ngai amemi ngai sur place mosusu sikoyo troisième partie wana place amemaki ngai na troisième ndoto wana eza mawa pe pasi Nzambe mpona biso bana na Nzambe Yesu azolela butu na moi mpona biso wana amemaki ngai na wapi bandeko na ngai Yesu amemi ngai na kati na fete tovandi mpe na mwa kwambi biso mibali totelemi ngai na Jésus ngai na liboso a chaque fois memaka ngai tiaka ngai liboso ye azalaka toujours na nsima na ngai wana azoloba na ngai keno tala ozomona ngai na bino azomona est ce que ozomona malamu ngai bino tala malamu namoni azolakisa ngai filmage na ngai nde na banda koloba na troisième message wana na troisième vision oyo Yesu azwaki ngai amemaki ngai na kati na feti wana nde kati tozala na bafeti bato mosusu bavandi bagroupe sikoyo groupe moko ya bana basi etelemaki kuna batema bagroupe ebele basanganaki mais sikoyo alakisi nga bato wana batelemaki na mwana mwasi moko atelemaki na coin kuna ye moko mwana mwasi yango alati mpe bilamba ya feti nde bato nyonso balataki ye azomona biso te me biso tozomona bango nyonso tu apres ebisinga tala mwana mwasi wana azolela oyebi ntina nini azolela nalobi te nayebi ntina olela te alobi omoni leya bino bokoselaka bato makambo leya bino boinvantaka eloko moko wa lokuta okoseli yango moninga sikoyo camarade wana ayoki yango lelo ye koyoka likambo wana mbala moko esali motema pasi yango wana azali kolela bobambelaki likambo moko balokuta bolobelaki likambo moko balokuta non mami is doing video please. Sorry, Mama. It's okay. I'll cut it out. Sorry, mpona mwana akoderange nga moke Yesu alobi na ngai mwana mwasi azolela mpona nini baninga bakoselaki ye makambo baninga na bazotonga ye likambo oyo asalaki te likambo oyo alobaki te donc bacréele likambo bazotonga ye sikoyo lere mwana mwasi na ye koyeba keno bazotonga ye azolela Yesu alobi na ngai a chaque fois bino bolelisaka bato a chaque fois bino botongaka bato a chaque fois bino bosalelaka baninga mabe likambo oyo ezali ya solo te ya lokuta obambeleli yango moto wana lere ma ya miso ezali kobima moto wana azolela biso tozomonake moninga na azolela me Yesu mpe alelaka na bato wana bato nyonso basalaka bango mabe likambo babambeli bango ezali neti bakati oyo coupable na likambo oyo osalaki te neti par exemple boke na bato mibali na côte kuna
et pas juge meki ko épargner o aza na mbongo neti oza pauvre condamner yo siko leri yo banda kolela Yesu azolela na yo parce que nini bakosolo likambo oyo osalaki te Yesu ayebi sengo moni mwana mwasi anda azolela parce que bakoseli likambo baninga bazotonga ye bino bato botongaka baninga bato bokosela bato makambo pardon nazosenga bino na kombo na Yesu à chaque fois bato wana balelaka maya miso na bango bimaka balelaka na Yesu esuki wana kaka te Yesu aye koloba na ngai ler motu wana azali kolela maya miso ya moninga nezobima tozwaka mbeli nde totubaka na kati na motema ne bandeko na ngai esalaki nga pasi alobi ler mwana wana moninga azali kolela mpona likambo ayoki keno mpeni bokoselaki ye mai na ya miso nga mpe nalelaka na bato wana mais en plus de ça ezali susu ya monene makasi elekelaki ngai alobi eza bozozwa mbeli bozotianga na kati na motema atuni ngai soki nazwi mbeli nabanda kotuba wana na kati na motema nabanda koperse mbeli na kati na motema na yo kokoka ngai labi na kokoka te alakisi nga mosapi atie siko na se oyo na mokili oyo tovanda bi kuna nde na bino na mboka na bino kuna na mokili nde bosalaka bongo esalaki nga pasi banazosenga na bino bandeko botika kotongaka bato botika kokreelaka bato makambo ya lokuta botika komema bato na prison bino bato bajuge oyo bokondanaka bato mpona injustice oyo ezanga motuna makolo botika mo parce que bino bozali kozwa mbeli bozotuba na motema na Yesu eske Yesu soki azwi mbeli abanda kotubaka mitema ya motu moko na moko oyo bakataka makambo bato malamu te na babolo na bakoti kuna eske eza malamu bino bato bostretaka bato injustement parce que motu wana aza kitoko te parce que motu wana alataka malamu te parce que motu wana aza mobola ozonyokola ye kopesa ye pasi yebaki à chaque fois bato nyonso oyo nyokolaka oyo omaltretaka bana na yo misala na kati na bandako bandeko na yo bana kasi na yo bakamarade na yo bato nyonso oyo bimisaka mai ya miso faites très attention nazosenga na bino bosala na bokebi yozomona ke na motu physique azolela mais Yesu masi alelaka na bato wana parce que makambo bozosala bango za mabe parce que bozokosela bango makambo oyo eza na raison moko te oyo ezali vérité te bana na Nzambe ok nde na bandai koloba wana makambo ekolo Yesu alakisaki ngai apres naye kosala barecherche naye komona na Bible eza na baverse oyo Nzambe azolobela biso makambo wana me nga moko avwana azwa bavision oyo Yesu alakisaki ngai nde na eta église ezali namonaki yango na kati na Bible te alakisi nga 3 fois à chaque fois Nzambe apesaka nga Yesu apesaka nga message alobelaka nga 3 fois alobelaka nga 3 fois siko alakisaka nga na ba 3 nzela différents mais eza kaka message moko naolinga topartage na bino na Bible naza na Bible na nga awa nalingaki tantanga moke na Bible na Romains chapitre 2 Romains chapitre 1 verset 29 naotanga na kombo na Yesu Kristo Masia étant rempli de toute espèce de l'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité et rapporteur, médisante, impieux, arrogante, honteux, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle, à leurs parents. Oyo tout bandeko na bino bozwa botanga na kati na Bible eza le même message oyo Yesu alakisa nga ndeni église na ezali bana Nzambe tosala très attention eza mawa pe pasi mingi makambo ngo basi batikelaki biso ngo na kati na Bible na ebite soki ba pasteur ou ba benga ba pasteur bazoteya bandimi maloba wana na kati na église te ou be bazoteya bango te na kosenga na mutu nyoto apartagera loba na Nzambe o abengami prophète o abengami apôtre o abengami ancien o abengami pasteur soki okolanda message oyo te ya bana na Nzambe vérité te ya bango batika mabe kubanga bato na mokili te banga Nzambe oyo abengi soki oza ya vérité te ya bana na Nzambe batika kotonga na kati na église
batika kindumba po mingi bavana na kati tano bazana ekobo kati na bango wana malobani bimi na monoko na ngate bimi na kati na monoko na Yesu ye moko la lakisa ngai na mibali pe impudicité za makati kindumba za na kati na mibali botika lokuta botika bozala ba hypocrite te biso bato ali kokena kati na église botika kobomeza kaka te mutu azwi mbele atio makambo te lelisaka mutu ezali koboma ezali kofinga koyina koyiba ono te mabe ezali wana te bakotika ngo na kombo na Yesu Kristo Masia parce que Yesu amonaka libanda na biso eza kati na biso te na kozwa mafuta na pakoli libanda bomona poso na ngai teli mais na kati na ngai kuna soki na sukoli yango te naza toujours motema ya mwindo naza na motema ya mabe tolinga tosukola na kati toza lokola bato ya kala Israel te wabanda kosukola libanda na kati tondaki na salite toyeba kosukola likati na biso totika libanda salite bato babengo za salite mais yebaki na kati place molimo santa avandaka ezali na bosoto te bosoto ezali mabe oyo tobengi masumu oyo moko nkolo alakisinga na adobelinga na kati na vision tozala ba hypocrite te totika kozala ba hypocrisie tozala bato na kotonga te bato bazaki na kati na église kotonga tondi bango bato na kati na église baza na bakanda baza na koyinana baza na lokuta kati na bango baza na kindumba kati na bango botika maloba oyo Yesu apesaki ngai nakabola na bino bato botongaka bato botika kotonga bato bino bato bokrelaka bato baproblème oyo ezanga mituna makolo botika yango bino bato bomaltraitaka bato botika yango bino bato bosalaka bainjustice na bato botika yango nzambe amonaka bino esepelisaka nzambe te makambo bino bosalaka esepelisaka nzambe te badécision bozali kozwa oyo ya injustice na se na moi okotala mutu parce que mutu wana alati malamu te parce que mutu wana azali ya pauvre ozali kotraite injustement botika kotraite mutu nyonso bozali na égalité totraite mutu nyonso na même chose totala te po aza mokutu so aza molai totala te soki azali pembe soki aza mwindo na epai na nzambe pembe na mwindo ezalaka te epai na nzambe molai na mokusi ezalaka te nzambe atalaka mitema na biso oyo eza message euti epai moko Yesu Kristo Masia bolimbisanga na bombaki yango mwa mingi banda 2013 mais sikoyo naza na ebele na nini na partage na bino parce que naza na ebele oyo nkolo apesinga na partage na bino totika yango ezali malamu te ezosepelisa nzambe te chose choquant oyo na chokaki mpenza alobi a chaque fois bino botongaka bato bozosala bato bamabe lere moto wana yebaki botongaki bokoselaki likambo tozwaka nde mbeli totubaka na motema na nkolo totika kotuba mbeli na motema na nkolo totika kotonga kokoselaka bato makambo tolinga bato nyonso na ndenge moko ya te kosali feti okomi na kati na feti olesi baninga esila po bato bakei wandi kotonga bango soki eza mpo na bongo koinvitaka susu moto na feti na te parce que nzambe amonaka yo osali ma organisation na moko opesi bato kolia akomela lere bato wana bakokende basepeli balie mais yo kuna na ndako lere okangaka porte na yo na mwasi na yo obanda kotonga bato tala moto wana ndenge alataki tala moto wana mwaki mbabala voiture na ye tala moto wana ndenge abanda kolia banda komela soki ezalaki mpo na bongo koinvitaka bato te nzambe amonaka yo moto osalaka bongo ozolanda ngai nzambe amonaka yo tika yango eza baezaleli mabe ezosepelisa nkolo te ezosepelisa tata na yo te nzambe amonaka monde entier onyo te bomama liboso na nzambe ezalaka polele eloko mo ata tonga oyo ekoti na kati na volcan nzambe amonaka bongo biso bato ozoleka likolo ya mokili oyo amona biso te nazobeta sete na bapaster nazobeta sete na baoyo baévangéliste baoyo babishop bino moko bobipesa na bakombo soki okolanda message oyo teya message oyo na kati na église soki bato bakosilika bakima batikala ta mo mpona koconclure message na biso ya lelo nazosenga na bana nzambe nyonso oyo nyonso akolanda video oyo place ozali soki okanisaka baplace oyo tokendaka na dimanche oyo tobengi na se na moi église ezali nde motema na yo soki ozali kokenda place oyo oza kaka na kati na masumu oza malamu na kosenga ovanda na kati na ndako osala examen de conscience sala examen ya esprit na yo sala examen na kati na âme na yo obanda kolongola kosenga nzambe bolimbisi senga Yesu Kristo bolimbisi alimbisa yo asukola yo alongola mabe kati na yo
parce que ngam e maloba o bimi na ngate ye moko meninga na kati na église ala kisinga eta ya église bat bazoke na kati o bazobenga église bazoke na kati na église bavandi wana balati libanda kitoko ba maquillage mais na kati na mitema na kati na bango baza na kotonga kofinga koyinana ba hypocrite kindumba batu na ekobo batu na koboma botika yango bosenga nzambe bolimbisi banda kosambela na butu na lelo ozonaki na moi lea nyoto kolanda message o après kolanda message okota bon oza nano na temps ya grâce buka na mabolongo na okita na se na makono banda kolelepa ya nzambe wana kokende koluka paster te mutu moko te paster azali lokola yo na ngai o apôtre azali lokola yo moko na kati na chambre na yo soki ozali mobali ozali koyoka mokote bana kosenga bolimbisi parce que balakisaki nga mpe na kati na nsima ya église bapréservatif wana ezali mpo na mibali na basi mpe balobaki na ngai le meme yesu alobaki na ngai mpe le même chose baza na kindumba kati na bango botika kokende église botika bobanda kosambela na kati na ndako bosenga bolimbisi yesu wana ayokela bino mawa asukola mitema na bino bino mpe bato bolingaka kotonga bato apres bafeti na bino kokreye bato makambo ya lokuta botika yango bobanda kofuka bosenga bolimbisi bokanisa te église oyo yesu azali kozwa ezali bandako wana baplace tokendaka te moto akosa o te église ezali yo moko nde ozolanda ngai mpe ezali ngai na lelo tozali baéglise oyo yesu masiya akoya kozwa mwasi na libala akoya kozwa baimmeuble oyo babuilding oyo betongama na maboko ya motu te po azali nzambe akotikala jamai kovanda na ndako etongami na maboko na bato azali nzambe akoki kovanda jamai na place oyo etongami na maboko na motu monene na ye kovanda na kati na place wana te place yango nde ezali mitema na biso ezali ame na biso tosukola mitema bana na nzambe bobanda kosenga bolimbisa parti ya video oyo bosenga bolimbisi nzambe asukola bino parce que nzambe soki alobi parce que ezali asolo akosaka te yesu kristu masiya akosaka te saint esprit akosaka te mpe nalingi nabakisa lisusu boyebake yesu kristu masiya azali koya botala na video na ngai nasalaki enlèvement to kozonga na yesu kristu azali koya bozala prête paster moko ta kokota na lola ezali yo moko befort na yo moko nde kokota na lola bishop te o apôtre o prophète akokota lola te yo moko ndongo ozana banda kosala banda kocréer relation na malamu na nzambe na banda kocréer relation kitoko na saint esprit banda kocréer relation kitoko na yesu kristu masiya yesu nde azali nzela nazosenga na bino bolimbisi pardon mpenza bobanda kosenga bolimbisi bakretien bareligieux mosusu bayebi keno bakretien bakendaka église chaque dimanche totala bango kuna batondami na kati na baéglise mais kuna baza na kati na kindumba kofinga koyina lokuta kotonga komiboma na bahypocrite botika yango soki boza na kati na moto aza na eloko wana na kati na evanda na ndako banda kosenga bolimbisi kokende na kati na église wana chaque dimanche te yango nde moto okota na lola lokuta yo moko nde barelation na baintimité na nzambe na ndenge nini otambolaka liboso na nzambe ndenge nini obangaka nzambe yango nde moto komemo na lola ndenge nini osalaka nzambe yango nde moto ememo na lola eza teke kokanisaka teke nde tokendaka chaque dimanche wana oyo conférence kuna oke ozobelisa bamboko kotravaille kotambola baplace ebele banzela milame soki oza na saint esprit te kati na yo soki obangaka yesu te soki osalaka volonté ya nzambe te kati na yo okotikala na nsima parce que yesu kristu masiya azoya jésus christ revient bientôt jésus christ revient bientôt jésus christ revient bientôt nalobi na bino na lingala na monoko na nga mboka nkolo yesu masiya azali kozonga nkolo yesu masiya azali kozonga nkolo yesu masiya azali kozonga tomilengela nazoloba yango 3 fois parce que alobelaka nga mpe 3 fois oyo ezali elakisi tata mwana mpe molimo mosantu biloko ya mokili ezotikala tolongola miso na biso na biloko ya mokili soki ozokende na kati na place neti merci bana nzambe nakanisa nazokende na suka tokomi na suka tozoshite deja mpona message ya mokolo euti mpe ya nzambe bosepela parce que message euti mpe nkolo yesu masiya ye moko moto apesaki ngai yango ye moko moto alakisaki ngai yango nakanisa na toza lelo le 2 avril 2017 nakanisa ntina basuka ya fin du mois oyo nakosala susu video mosusu mpona kolobela bino selo baange ya nzambe bana nzambe nyonso tu tozalaka biso moko te armée céleste nzambe etambolaka na biso après video wana mosusu mpona lobaki naza ya mingi ya kopartage na bino
naza pasteur te nazali moto pamba nazali kaka les simples messagers ya nzambe o message azopesa ngai yango nde nazopartage yango na bino eza baexpérience na ngai moko personnel oyo nazovivre yango ti lelo na se na loboko na nzambe na ngolu noye na mawa na ye nde azali kolobela ngai bana nzambe tosakana te soki ozokende na kati na église paster azoteya okotika basumu te bima parceke azomema o na lifelo parceke bapaster batino to bazali kokamba bana nzambe boteya bana nzambe vie oyo ezali éternel vie oyo tokende kopase après mokili oyo tovanda mpo kokufa mingi tokomona yesu yango akokita bo mingi mpe tokomona ye to toza deja kokufa yango wana eza nanu mie omeka kose dirige nzela na yo malamu bongisa prépare nzela na malamu mpona kokuta na nkolo mingi bazokende liboso biso batikali oyo bakomona yesu mingi akokita parceke yesu kristo azali koya ezali ya solo ezali ya solo ezali ya solo eza mpo na ngai nazoloba na bino yesu kristo deja eza simi bapoigne na biso ya porte ezaka mpo afungola kota mpo azwa biso tokende ndenge message apesaki na ngai totika masumu ezosepelisa nzambe te etelemi liboso na kiti elongi na nzambe yesu kristo ye moko amoni yango mpo azali koyoka yango mpo azali kolakisa yango epai na biso babiloko pamba merci nzambe azwa lokumu place nio tozwami bateya yo te na kati na église okozwa voiture okozwa lopango okozwa libala okovoyage oyo eza biloko terrestre oyo ezali biloko ya mokili kotikala na nsima soki bazali koteya matériel ezali komema yo ezali liteya oyo komema yo na lifelo bazali kodétruire esprit na bazali koboma ame na yo bazali kolesa o biloko ya mokili bazolesa o biloko ya lola te bazali kolesa o biloko ya bokonzi na lola te bokonzi na lola ezali bapesa o préparation spirituelle ndenge akoyeba kotika mabe kolukelonga na nzambe ndenge akoyeba kose conduire liboso na nzambe parceke yesu kristo masiya azali koya alingi bino mingi alingi bino mingi alingi bino mingi alingi bino azali koya video oyo nakosala susu nakanisa na fin du mois awa nakolobela bino mpona baange ya nzambe après wana nakolobela bino nzambe azali koloba ti lelo nzambe alobaki kaka na babraham te nzambe alobaki kaka na baisaki te o na samuel te nzambe alobaki kaka na ezekiel te me nzambe azoloba ti lelo na biso na bana na nzambe moto akosa o te naza na expérience wana tata nzambe alobelaki ngai nakosala bino mpe video wana nakanisa natiki bino noti na se na loboko na nzambe nzambe nalolakela likolo na se akutana na bino ye moko avisite bino mpe alobela bino afungola bino miso spirituel mpo bomona mpe afungola bino matoi spirituel mpe boyoka mongongo na ye botika koyoka bamongongo ya makambo ya mokili boyoka mongongo ya bato ya mokili te na makambo ebele nakolobela bino mpe selon miziki oyo babengaka miziki ya gospel o miziki ya église nakolobela bino mpe na video mosusu mpona yango nakolobela bino mpe na video mosusu mpona oyo etali Christmas oyo etali Noël oyo balobaka Noël nakolobela bino yango mpe na video mosusu parceke nkolo ye moko nzambe moko alobelaki ngai yango mpe alobelaki ngai yango natondi nzambe nakosala priere nzambe nalola merci mpona bato nyonso bakolanda video oyo père éternel nzambe eyokela bango mawa limbisa bango nzambe efungola bango matoi spirituel nzambe efungola bango miso spirituel bayoka mpe bamona o nzambe nalola merci tata merci nzambe mwana merci nzambe bolimo santo baoyo to baza na baproblème bakangama na monde spirituel mpo bayoka liloba na yo te nzambe bazala libere na kombo na yesu kristo masiya de nazareth nzambe mawa na likolo na bana na bato nzambe mawa na likolo na milimo oyo osalaki na mabele père éternel mawa na bakati na banzoto oyo ezali kobela ezali koyoka pasi nzambe epambola baoyo to bakotala video oyo po te bazwa décision ya koyeba kochange banzela na bango na kombo na yesu kristo masiya amen.